oyo eza kokotisa bavi na nkombo ya mowei. Pourquoi ata respect bamobwaka nango te poani nzala ngo abino bovivaka na YouTube kabo boluka misala bosala sikoyo liwa ya ndeko na biso ya mwasi que son âme repose en paix bokolatisa ngo bato combien tala place na obenga bango bazoba baza sans position liwa ya ndeko na biso balatisa ngonga elongwenga ekomaki o karashika elongwe karashika comme sous ma passa. Nous apprenons qu'il y a une maman Oyo Aouti Poto Adana Kinshasa Awa. Elle travaille aussi dans le noir. To ebité sur Zali maman solo mais toujours Lukato eba donc information. Il paraît que maman wana na lisanga ya batu wana aux communautés ezo combattre. Maman mongo déjà za na Kinshasa Awa aye na mission suicide. Mais pourquoi ton nom ezala toujours cité na babiloko Oyo Sarah ezala kanini exactement? Non, il y a des gens qui veulent fuir ba même mikumba na bango. Makambu otolobaka batu na réseaux sociaux ba monaka. Bato balaka ki moura ba robetisa e bazali. So peut-être boza au courant te boluka film o na Hollande abaki au Black Samoura ngana moura au tinda batu. Vous comprendre? Et ça sur les Pays-Bas. Il y a ton nom aussi qui circule parmi bateaux au Bakoka qui peut quoi agresser Moura. Il y a ton nom au deux anakati déjà. Ah bon? Il y a solo. Par rapport à Barimero et autres les cas dans les réseaux sociaux. Ah bon? Vous avez un problème nini, il y a Moura. Et puis, ce qui m'a pas ça comment à niveau ana, ils parce que ndekwa mwasi atindaka batu bakendo filmer place bata Maroc ba vandara ba beta bango atindela bango batu yango bakoma atina ba point wana soki maloba mapa seza mabe combien de personnes basara ba live na ba émission et bembe na okufa place oza eza olagela mutu liwat sikoyo kolobake tongo midi pokwa bana moko boye bakufeli mama bango batikala ba orpheline allez réseaux sociaux et donc ça maman bango anytime na ba miniature anytime na ba sujet anytime na pota wana bozo tumbo la famille à batu mais vous en posa matière pour démarrer ba caméra to finga na kaka donc pona mpasi pona koluka mbongo na YouTube ata siko bango balelaka ndeko wana mwasi bango batu balelaka babimisa balarme de crocodile balela kufie bona on dirait barotika la kosunga bana na ye barotika la kosunga famille na ye si réellement bozako linga ye bozako respecter mémoire na ye bonga bo china ba miniature te net itam ba ola itama pasa liwa ya ndeko na biso mwasi pourquoi parce que pour ma pasa tant bazako swana ma pasa finga kai tant bazo swana ma pasa za côté la banane bana wana Maroc. Ma passa sera la kelara ndekwa mwasi mabe ezaki na chaîne à bata Maroc. Elle soutenait bato à Maroc, ce n'était pas pour Sarah. Juste ça. Il y a une question. Si tozongi mwasima, il pose ali parmi ba chinoises. Je n'ai jamais été chinoise. S'il vous plaît Sarah, s'il vous plaît, tikanga tuna question tinasuka. S'il faut qu'on arrête tout le monde. Yo pe okozala parmi bato o bakocha maboko. Je n'ai jamais été chihuahua. Mais tu as eu quand même à collaborer avec la maîtresse. Je n'ai jamais collaboré avec elle. Azata voice non, mais même sur le plan professionnel, vous avez eu à collaborer. On ne collaborait pas. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Il y a un an baboué. Benga numéro wana. On paie ça $1 non nenga na paie ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Bienvenue dans l'émission Nabino, le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite est une production, il y a Sarato la télévision et puis il y a Top Media Télévision. Oyo émission Oyo ezalaka présenté bongo et pananga. Votre frère t'a dit ngalapa na souci toujours ya ko informer bino Bandeko Balandi lelo et kozala une émission ya bokeseni. Ezali émission te lokola ba émission nyonso o to salaka awa ba analyse on a salaka avec ma concert Sarato la auto ya ka koluka moya ya ko apporter des choses. Internet ezokopé la moto. Internet il y a des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui Bandeko nanga na maboko nanga na memeli bino lumière. Ampoule o ezopelate ezali lokola makambo nga azolingana loba lelo eza lokola makambo to linga to loba na Sarato la lelo et kozala ba vérité onanu boyoka te onanu ebimate par rapport ya makambo nyonso ezoleka na réseaux sociaux. Sarato la est au centre, il y a beaucoup de choses. Nous allons parler na o etali ndeko na biso moura. Agression yamoura. Nous allons parler aussi il y a les antivaleurs au nyonso et bomba mina o ezana kati ya internet. Bandeko Balandi émission c'est une émission trop sensible. Je vous demanderai de suivre cette émission jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ma kambo bino nanu vous comprenez en côté. Voilà pourquoi je veux allumer cette lumière eliko lo bayete ndenge to pelisi mwinda boye. Lumière oyo ekopela kaka boye na ba vie na biso na makambo nyonso tokosala jusqu'à la fin du jour parce que makambo ezali ebele ya oloba makambo ezali ebele ya koloba. Nous avons compris qu'il est temps maintenant ya koluka moya ya komema batu vers raison. Sarato la kozala invité na biso awa na plateau, elle sera la bienvenue a koluka moya asala ba analyse na ndenge donc esengeli qui est derrière l'agression ya moura et qui est derrière ba menace oignon so ezoko salema na réseaux sociaux. Nani oyo azali sima ya bandeko o bazoko menacer batu nuit et jour, batu bazoko menacer batu à mort. Toko sala analyse wana. Et derrière analyse o tozo sala bandeko bola nango na bokebi, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci na un grand homme parce qu'il est à côté d'une grande dame, il s'appelle Papa Diego Milito. Merci beaucoup pour nos messages conseils Nabino. Sincèrement, j'ai compris quelque chose depuis l'autre jour. Merci beaucoup Nabino. Un grand merci à ma mère fan, ma mère abonnée, ma mère fan au Bazalaka ya Sarato la télévision. Je vois le président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, je vois Angelos Karwan, Namoni maman Fatou Doukanti, Namoni maman Makia Lakumba. Et j'en profite pour dire un grand merci à maman. Elle est ma mère, maman Bijou Ketani, maman 90%. Un grand merci. Ça va, maman Bijou Ketani qui est anniversaire dans les lobby. Mais Nazoyaz, non nécessité. Non, c'est la bakoti. Ouais, maman Bijou Ketani, maman 90%. Pour monsieur lobby photos à moi gâteau na biso. Ouais, logiquement c'est ça. Maman Bijou Ketani, maman 90%. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka. À côté d'une grande dame, le coup la maman Bijou, nous avons notre papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, boss. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka. Maman Zozo. Ah ouais, maman Zozo déjà, Azolo on va peut-être au Dubaï, Lelo, poison au Canada, mais Togoye Bakande ni Torosola. Maman Deborah Lubanda, maman ba surprise. Sarato la anniversaire et lobby, maman Deborah Lubanda. Comme on a su que zaka maman ba surprise. Tata po FAP Kato ngai na sengi anniversaire ya Sarah ezali lobby. Oui, réponse tata po apesinga. Abinanga Sarah. Moi au anniversaire eleki. Abenga papa Laurent. Moba il na PC mbot anniversaire ne s'appelle kalateka na novembre ah. OK. Petit frère na epeka na novembre ah donc na bato bela kana no abisara da yo lisusu. Na boy moi au pardon. Tata po FAP Kato gestion ya anniversaire ya Sarah. C'est entre maboko nanga. Ah, siko. Dega gestion na piaka teta dit. Non, non gestion. Naza swede. Non gestion. Yes, yes. Merci. Mais I menu, I pieni. I many, I pieni. I no give you gestion. Ah, il a quitté. Voilà, merci beaucoup. Nassil Sahawa. Tuberculose. Non, Aminzala. Non, manging. Omoni tanyo stozova na ngata di sokozo yeba anglais des apasi. Comment koloba amnzala? Na kota kuna te adresse on na fanda isusu te voilà bandiko balandi boyende to banda émission na biso avec Sarato la bino ba nyonso bokozwa libaku ya Olanda émission oyo bo pesa biso attention na bino bandiko balandi ba communauté ya Congo bo fanda vraiment poursuivre cette émission
ezali analyse oyo tozo kosala une façon ya komemela bino lumière oyo epeli na bandako na bino na bavi na bino par rapport à mambo ebele bon de livre surtout le langage moko okofongola biso déjà merci beaucoup pour t'es déjà c'est fongomaki voilà donc elle s'appelle Sarah Tola. Bonjour Sarah. Hi. Bonne. I'm fine. Anniversaire lobby, hein? Joyeux anniversaire d'avance. Yes, my anniversary is tomorrow. Me, I demanding. I am a fan. Interpreted. Yo lobby natika. Nasara eso ba ma. Yo koloba anglais te, mais interprété. Yo pe comment ça la PayPal pour l'anniversaire? Hi coming is PayPal. Me, I not PayPal. You oza na posa PayPal te? No, I'm not PayPal. Is my fan. My call me. Call you me. Is code. The WhatsApp. Na donc ba fan na yo ba kotindelo ba code na WhatsApp. Yeah. Is M-Pesa is Orange Money. Yeah. And direct is Europe. Yes. M-Pesa le kaka donc en direct il y a Europe M-Pesa ko le ka Orange Money pe e ko le ka pona. Is I speak my fan. Is my fan. No fan. No send me money. Merci beaucoup. Loba loka sukana. Et loka sukana. No fan, no send me money. Na lingala. Soko za fan nangate. Ok. Kotindela mbongo te. Soko za fan na sarate kotindela mbongo te. Donc ndé lobi no fan. Je ne veux pas avoir des surprises et j'aime pas des surprises. No fan, no na linga rolia mbongo bato nazo maîtriser. No fan, no money ndé No fan, no money. Ok. Merci beaucoup. No fan, no send money. No fan, no send money. Petit. Et j'en profite. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire d'une grande dame. Elle m'a appelé même pour me dire Yipsa pe Sarah Donga sa elanga vidéo. Donc, Bobo Tomande, Bajour et Landani. Fifi Wechi la star. Joyeux anniversaire à toi. Sarah pe anniversaire ne lobit. Yepé doit manifester le lot. Azo manifester le lot. Joyeux anniversaire à Fifi Wechi la star depuis la France. Ça fait cadeau. C'est que Fifi Wechi lobby pe manifester pour les anniversaire ya Sarah. No betana numbata pour l'anniversaire na yo. Yo betela ngaka bambata boya yo mo wana eloko te. Eloko ite. To comme lobby. Toza en direct. Elo mona ngana loba me. Toza la en direct. Telo mona ngana loba me na tiki la ngaka. Nous serons en direct. Répondant à la question, on a tiki. Sarah, tu sais qu'on a pris tellement. Répondant à la question, on a bien été, on a tiki. S'il vous plaît. Et tout ça déjà 13 minutes. Non, c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup. Il faut qu'on commence l'émission. C'est déjà 13 minutes, sincèrement, et l'équipe est belée. Sarah Tola, la toute première question, Nazan a besoin Yakotunayo pour savoir, en passant, lorsque tu sur la Yonangai, question Ana et Yelingai Sarah. Agression Yandekonayo Moura. Il se dit beaucoup de choses. Les ana bakombo bato o ezotangama selon ba rumeur o tozoyoka na ba réseaux sociaux ou moi je suis pas mieux placé pour na kotanga yango. To pelisi mwinda o donc likoloba une lumière ezaki na kati ya molili o ezalaki kati na biso to pelisi lumière pour que bande konyonso ba mona ba yeba polele. Lorsque tu vois ça, lorsque tu regardes ça, tu te dis quoi? T'as dit. Rien à dire. Rien à dire. Ouais. Est-ce que depuis tout à l'heure, tu as pris acte aussi, conscience que il y a ton nom aussi qui surkile parmi Bato O Bakoka qui peut agresser Moura. Il y a ton nom au deux anakati déjà. Ah bon? Il y a solo. Par rapport, il y a Barimero et autres les cas dans les réseaux sociaux. Ah bon? Bon, il y a un problème nini, il y a Moura. Binomi Balenan. Est-ce que ça n'a pas est-ce que Moura a parmi Bato Bafinanga Makashi? Je ne pense pas. Est-ce que Moura a Kundola maman dans la cimetière? Je ne pense pas.
donc soka finga nga finga na enga nde bato nyonso tu bafingaka nde biso tu tosalaka kope yango me ke akóma na baprofondeur non nayoka te ezalaka cope oyo bino bosalaka te nabengi yango kope biso tosalaka mpo na YouTube tout le monde afingaka etadi kolanda na bamama wana te bayaka neti aosa analyse te bafingaka bagrand mifingi tout le monde afingaka yango nalobi cope na biso parce que réseaux sociaux bacongolais eza bainsulte bon biso kaka te même les ivoiriens aussi hein mais il y a la différence parce que baivoiriens bakendaka nango mwa genre baevitaka baépargnaka mwa bana famille o comprendre mais biso mpena toza basé na mwa eyule zwaye bomaye donc nazonga na question na soki babinga naza parmi bato oyo bakokaki mpe koagresse mura oyebi ça fait combien d'années mura bando finganga ça fait des années soki naka na problème na ye keshokaka nga me nakangisaka ye me nanga funde ngai so eloko ematinga noke tosilana na justice nazala likango apomba te nayebi bapomba te nayebi bato wana te ke navandaka boye mura neti mura eloko nini nanga finge ngai ya makasi mpona tindele bato baagresse ye or naa na bato oyo baa na réseaux sociaux oyo soki lelo na se décide na koti na baactivation ya modele wana bato wana nde baozala bata liboso baozala bavictime mais c'est pas mura ozo comprendre et puis ici il faut dire que neti na batemps oyo nazalanga na problème na ye te ye mpa na problème na nga te naa na baproblème na bayoutubers ebele te mpo na boya na nga baproblème wana sikoyo nakotinda babeta ye pourquoi Sarah, aujourd'hui nous allons parler rien que la vérité. Et ça nango kaka bato mo bangi bakima charge na bango bangi balaitanga nga sikoyo balaitanga bacharge ya basorte tout adi tadi oyebi ke nga balaitanga mpe na baliwa bato nga na nsumaka yango ya important ya important ezalaka nde baloba mabe na obasani bakuto nango te. C'est ça. Merci. Ça va pas me choquer parce que nga na yebi ke na kati ya makambo wana te soit na ngonga te. OK. So bato basali yango po tant mosusu bakima charge na bango balatisa yango Sarah yambaka. Mais où sont les preuves? Nga na yambaka na nga babétise wana tuna yamba yango po ekitisaka nango eloko te na vie na nga et olongola pe eloko te et obakisa pe eloko te donc je reste Sarah. OK. Donc voilà. Tu parles souvent aussi ya ko kalisa bato so eloko etungisi yo okokanisa bato okotinda bato na place oyo donc esengeli mpo bokende osilana mais nanu namona mpe place yo kangisa moto te nanu mpe place okóma na tribunal te ou bien na parquet na justice mo boye contre motu mo boye mpo afingaki yo contrairement na yo déjà si okóma parquet et puis okenda ti makala mais tu te dis trop que so echoke nga nakendaka kofunda na ubia na kokende soki eswinga na okende na okokende kofunda mais ofingama pe moi trop bakritika yo pe moi trop de fois pe na ndenge ya mabe nanu pe tomona dofunda mutu te obangaka nini? Il y a un temps pour tout peut-être motema nanga eza nano na se namoni nanga te pourquoi natia mutu na justice po afinga inga ere mo natalaka ya banzala na biso pa mboka natalaka mosusu mpe bakaye des charges eza te rien à faire so afingi nga nde bato batalaka ye etikali lora mwa ligne mais il y a un temps pour tout. Mais omoni mpe te ke ya un temps pour tout wana Sarah lokola yo mpe obangaka okende kofunda boye bamakambo mosusu de balukela yo non kobanga c'est trop dire na bien il y a un temps pour tout. OK. Kobanga te. Mais j'ai encore ça j'ai encore appris sincèrement excusez-moi. C'est comme ça que je fais mon travail. J'aime bien être au milieu du village que tu appelles souvent Moura na téléphone mais azo yambayo na téléphone te tika kobenga mona bato nyonso kobenga ye na téléphone ozo kobenga ye na téléphone pona koluka nini pe pona kozwa information nini et pas ya ndeko na yo Moura. J'ai pas l'habitude d'appeler les producteurs bande on a biso ba otala nga ba yebi ke na benga bato te. So na bengi o sait que ça problème mo eza important de sali ke na bengo ni tete sanga benga bato te. Je crois sangwane yaki na réseaux sociaux bate bele baza obenga nga Sarah yo za na Kishasa kuna to obenga Moura to zwa été même na WhatsApp mais ka obenga ya appel normal je crois na Soleil de na Gloria na bengi une fois un appel normal
ayamba te ayesi bango abi aoyamba te je crois nabenga mora une fois ka jour oyo tozwaka sango et après naye contacter bato nayebi ke bakozala pembeni na ye eza Covodor na contacter Covodor expliquer nga nyonso ndenge esalamaki nga nayebisi esiko boza na hôpital to wana hôpital boye na boye etala eleki boye elobi kutufa kota scanner nayebisi ok soko oza na numéro ya M-Pesa le peu que je peux envoyer le même jour sango amour ebima natinda oyo nakokaki kotinda ya moke nazalaki nango na M-Pesa natindi nayebisi Covodor ngabi soki likambo mosusu ebimi bo esite te kobenga nga ndambo namonani nango na telefone nanga yango nasali transfert après heure moko loka bazalaki na ye scanner après mon a rappelé nga biboke déjà scanner abi nanu te nga na ndako na osuku na bongama na tiki na Odia donc so lingo information fo benga Carmel na sola na Odia te Odia pas finganga o comprendre mais na komeli Odia na esenga bi mona mère ba esinga yo mutuza na mura position ndenge nini kasi abi nga oui tozo kende na scanner bango ba likolo bazo sala e pansement nga na si nayebisi ok problème te tianga au courant na makambu tout moi eloko moko moke nazali nango natindi pa Kovo abi asara na sepeli makasi boye nde famille ezalaka tozalaka na biso na baproblème na réseaux sociaux mais soki likambo ye ya ndeko moko photo telemaka nga na esenga bi oui eza problème te nde toza boye toza famille biso tu tobikaka mwa communauté na biso oyo balanda biso balingi plus tozala na barando et choix eza te mutu tu jamais mutu oya na réseaux sociaux lelo boye ayeka boye nasala émission nanga boye lobi na ye nasali su boye mbongo ekota te na mfuta batravailleur nini ozo comprendre salaire il faut ezala mo eloko moko efeleka loka bato oyo batala biso ndambo ya communauté oyo batala biso balingaka tozala na barando. Voilà pourquoi tu se retrouves à Nabarando. Mais à part ça, tu as famille. Odia ebsinga bisara, to finga natande to finga naka, soko pasi oyokinga na sali o pasi. Fundanga ta na justice mais akoba ko tangisa makila mutu liwa mutu ce n'est pas bien na bi. Effectivement, to vivara ensemble. Ceux qui pourraient mes ceux qui les camarades mabeza na moni ko chokinga makasi non que non tout droit au but na justice. OK. Kena tangisa makila na parce que tamsu yo nengo choquer nga pe na choka batu nga pe na finga batu siko no tangisa makila no po ani atanza mboza la juste sara yo po finga muto choka pe mutalela siko po ani na tura batu musu ba fingo po obomi ne pe fo kufane pe donc nga na lelisa pe batu siko mutu mo pas zo lelisa nga po ani no tinda batu ba betai en tout cas to développer ki mingi na odia na pesi mbote et to suka na bisoka wana mais neti banda wana na sola na Odia na Covodor ti lelo na komeno mutute ni Odia ni Kovo na komeno mutute siko na zobenga murango wapi. Mais pourquoi ton nom ezala toujours cité na babiloko oyo Sarah ezala kanini exactement? Non, il y a des gens qui veulent fuir ba mema mikumba na bango makambu otolobaka batu na réseaux sociaux ba monaka bato balaka ki mura ba robetisa e bazali so peut-être boza au courant te boluka film o na Hollande abaki au black samura ngana mura autinda batu ozo comprendre eza so Pays-Bas Hollande te Pays-Bas na Pays-Bas abaki o laksa ngana mura yo na lakso na kini boluka batu oyo. Et puis na zotiko ozo continuer nous apprenons qu'il y a une maman oyo auti poto azana Kinshasa awa elle travaille aussi dans le noir. To ebité so ezali maman solo mais tozo lukato eba donc information il paraît que maman wana na lisanga ya batu wana au communauté ezo combattre maman moko déjà za na Kinshasa awa aye na mission suicide nzambe akosunga to yebi pété so ya solo so peza ya lokuta toza na bino veille yango no nazo profiter pe na message o maman mo abenganga saka na otiko pena pour na profiter maman mo abenganga na Belgique si je m'abuse pas alobi yebisa mura ou bien maman na ye na hôpital na ye batu bayaka ebelete. C'est pas n'importe qui a kota na hôpital ya mura. Il y a une dame qui m'avait donc appelé comme ça pour informer maman na ye na kanisi pe moko pe akoma kiti na ba commentaire mais j'avais tenté d'appeler mura na zwa qui était. Soyons vigilants bato nyonso bazo la kabiso baliwa bazo la kabiso ko sala biso mabe bakoki ko sala biso mabe na bandenge ebele preuve même ngai mama odo banaki o la kilanga liwa ayebisa kinga ke na kosala lokola na bosani
mais ye akobosana te C'est ça. natambolaka likolo natambola likolo soki notambola kaka na se ya mabele oyo aolakisa nga. Donc bapossibilité eza ebele oyo bakosala biso mabe na makambo oyo ni motu ni makolo jusque là nazoyeba te. Mama Guylaine Mama Guylaine bongamaka déjà nzambe akutana na yo na banzela na ngai. Donc c'est un peu ça va oko continuer na yo. Na banda oloba kimisinga maloba donc na banda oloba bandeko moko o bana Pays-Bas o bakanaki bakolakisa moura na yo. C'est là où tu étais. Voilà. Et puis à part ça ba chihuahua pe balakaki moura bakolakisa ye. À part ça, il y a des audios au bazo luka adresse à moura. Ils ont la preuve au bazo luka adresse à moura. Preuve en est makambalakaki au basalaki et bimi na réseaux sociaux ne bakangisa ki moura. Ozo comprendre. Et ça na bateau basala i complot wana ba me charge na bango. Ba ngato bala tinganga na nzwaka nanga. Mais pourquoi kozwa makambo za yote ça il faut éviter des choses, tu vois pas? Soyez bato ebele ba otala biso ba insensé ba bazo ba comprendre makambo te, il faut accepter. Ngaso bala itinga na zwaka mais ba preuve nde na sengaka. Koloba ke Sarah mtatindi ba betisa moura. Eza mabeto lobi bato ba yoki. Sko wapi lien ngona place oyo natinda ki bato ba betisa moura. Et puis pour moura sali nga nga na lobango nga na makila li batate. Mais nga ora na nga étoile na nga ça dérange. OK. Moi na makambo na yebi pourquoi na sala un pas en arrière. Parce que atana bateau to se kana bango lobi ba obalukela penga na facilité ba no finga penga. Ba zupelika mo lukuta ba lati singa. OK. Na yebi yango tadi yango na confiance ba YouTuber te puis na lingana nga ko sa société. Na yebi ke muto se kana siko lobi a changer linga face. OK. Ponga ora na nga ebundisa nga moko. OK. Na mona yango eza bango te eza makambo nzamba sala kati na nga. Nde sala ki batu ba inanga gratuitement. Usali batu eloko te mais mona ka batu mo balali balamuki ba bambelo likamba no ko selo siko maka mo ba ko selanga e matanga. Moi to balali tanga liwa ndeko na biso mwasi. C'est ma toute première fois nazo appelle à maman Mariam. Nazo ngo jour wana pour me fortifier. Abisinga ma fille soit forte. Biso sambela rato e bi oza mwana mabete. Vous avez la capacité à vous moto là na CT. Mais ça montre que vous avez aura vous avez étoile na yo. Ya onde ebundi sa vie na yo. Reste toi, reste dans ta peau. Ba fungola nga ba porte belé. Ba ngo ba kanta bilo msu bala tsanga ezara net humiliation. Oh nga na memara nga ngo. Na bimisa ma misu na nga na ezara par colère. Ba tu ba mona ba sepela na ngo azui. Mais après ça, boyebi combien moi j'ai gagné? Bref, année après ça, na kende Dubaï. Na sali on a kokai ko sala. Eza bilo musu na sala ki ya kubata ma ana kishasa pe batu ba ebite po monter à mabe au Congola za na ngolelo. Soi ba découvrir te loko na nga moko ba ko tshela nga poison à distance na WhatsApp. Soi commenter luke comment. O comprendre. Donc, eza nango tadi kangelo na ebisio. Moninde na sala un pas en arrière. Je savais où il y a lobby et après-demain. OK. Moi ndenga na otoza ko banga te lobby soko vande monike na bateau yo soit disant bazaki na komba moko boya rolite pona likamo boy ba changer sujet ba komo finga na baonga na la tu yango déjà. Zala sûr. Faut ozo ko elo mo ozo ko se préparer ou bien ozo pressentir ou te oyebi déjà lo comme na yebi ndenge na zaka na bango na yebi nde to fonctionnera. Bango ba supporter ngate. Va supporter ngate et peut-être nga comment mon ngwa msusu oyebi atadi musala oyo nga na bato ebele na kuti liboso nanga. OK. Ebele mutako sote mais na musala oyo na lobango ya lokola belle vie nga na zaka lokola belle vie azaki na succès te awuti atambola tamboli. Mais tant à kutani une opportunité comment comme il balete à saisir un moment makasi à frapper à komisko wazali. OK. Eza le rwanga nazara na succès te na uti pe ba plastique na uti pa ken et simbité na bimité na epa Mike Lokamba na bimité na epa héritier na bimité on comprend te na bandaku Ken Fali
Mike Lokamba, excuse, héritier fait rigola. 5 places wana. Et puis 5 places wana batwana tout bana notoriété. Surtout que na nenga musique il fallait héritier faire bana notoriété makasi. OK. Surtout que na réseaux sociaux Ken Piana ana notoriété na chaîne nae Mike Lokamba idem. OK. Mais na bimarate. OK. Vous comprendre? Pour exemple les kamboatans nazaki patiente. Nazaki temps ya au travailler mais na bimekate. OK. Tant ngonge beti nzamba banjo fungwela nga ba porte tadi. Na saisir peu opportunité. Nzamba fungwela nga ba porte nga mo pe na saisir ba opportunité. Voilà naza o naza lelo. Peut-être ils ont dérangé Batu. Que ya ka pona yoka ba phrase wana ebimaka hein, ebimaka. Ya ka lobi abiso sali ba internet ali kemba. Mais toza ndenge mon côté bandeko. Toza makila mon côté, famille mon côté, aura mon côté, étoile mon côté, chance mon côté, totamboli pe nzela mon côté, tosali parcours mon côté. Parce que na etamboleli ya mutu na mutu, soro tambusa vie na mabe. Nan banzelo le kabako yiba ope ba chance na bétoile. Tam sunga tambola bien. Vous comprenez? Et ça moins compliqué. Mais ce qu'on a à la gratuité mon boy, batu balinga rodenet nga na yebi ke bata réseaux sociaux sur 100% 99% balinga ngate à la gratuité. So yebisie Sarah Salaonini ana ngote. Aloba no afinga nana yo zande kwa nana te pongana nana to bongisa. Vous comprenez? Autangelo ango afinga nana yo zanani pa nana. Est-ce que yo finga na mutu te na réseaux sociaux? 99% nengo mona bangwana balinga na baonga te. Kolanda tate ke yo to bengani o appel o nini tam susu. Ezara pona tozaki penser moko. Toi penser moko mais tozo bunda ndenge moti. Nga nazo contre karashika na ozongisele mabe asalanga. Ya onga pe nazo sala yi. Mais tam su bango basala lisanga moko boye po ba luka moyen ba orienté ye ba to bazongise na nzela mais nga nazaki kuna te nga nazaki pe na oya nga nazo sala mais en même temps tande tozaki ba penser moko po ezane tu dois penser moko tozande ensemble atande tozaki ba penser moko tadi ofo tcha na mutuno ke balinga nga te bako changer sujet na seconde bango tupe bandu finganga. Voilà, donc, on a conclure sujet à frère Nangamoura. Nazara bajara bato teke soba akize balobaka te zanga tete. Ngana sumaka. Bolati singango, mais avec quelle preuve? Et sur base de quoi? Norbert Samoura pour gagner quoi à la fin? Donc, Moura Finginga ça fait un temps. Ya makasi kutu skoka na moment oya finginga tende na oluka moyena betsa mura. Non, pour gagner quoi? Donc ezaka bazo luka ko confusion lokola déjà. Batoyo baebi ke bala. Comprendre que sikoyo une grande partie ya bato bazo linga ko lutter pour kotika ko mabimo. Voilà batoyo bala bazana complot baliko e bacha muto amura na se. Ba me ma charge na bango. Ba luka moye ba me ma charge na bango. Et puis pour votre information les youtubeurs nabino ba fan parce que toi na ba fan abandoke baza ba fan aketo OK nenga tala nga mona nga ka na bonne mine nga o ya mona nde na ya nga YouTube nga ya pasi na nde na zo évoluer na o matanza mba opambola nga bakoma bataketo na ba fan na ba commentaire ba bandoki bataketo ce connaît yo fan tala nga personne anonyme so selinga keto ça va rien changer. Pour votre information, à chaque fois que vous allez chanter dans les réseaux sociaux, il faut que vous ayez une porte. Ils ont un secret vinanga. Donc, moi, je suis un chantage quand même quand je suis net inde babanda i chantage pour que Moura, et ça Sarah, buena. Nazora ba appel, nazora ba soutien, nazora ba fortification. Il y a bateau belé na bateau sous coup au canal un jour bosola na téléphone ba bengi o ba réconforter non Sarah il faut laisser tu sais donc bozo participer quand même na bénédiction nanga ba campagne bosala ya déstabilisation il faut les langa quand même ba porte faut boye ba. Merci beaucoup Lumière Ezali Yakopela cette question je pense que excusez Ezali parmi ba biloko yo olingate na vie na yo na yebi ke na sola na yo pe des fois na privé avant caméra mais ali parmi babiloko pena olingango te mais tikanga na tunango ezali par rapport à actualité saratola
je me mettrai pas sur cette chaise pour commenter Bamakambo et Sala, ba famille passé et l'Elisa Bato. Et tu as perdu oyo bakoki ko remplacer ango na eloko mususu te na vie. Que son âme repose en paix. Ndeko nanga moi si Angelica ou bien que naïba kayete. Ça fait trop mal. Ton nom aussi a été cité. Ezala déjà cité. Rien de spécial, rien de nouveau. Et là c'était... Ça change rien pour moi. Non mais ça va changer quelque chose. Parce que non, chez moi ça change rien. Namabe, Kombo, Nayo et Bimi. Et qu'on change rien. Ça change rien. On se reproche à Canelo côté? Non, rien. Pourquoi? Non, se reprocher nani. Mouta se reprocher dans Mouta à Sali Likamo. Là, Sali Likapte, Otina, se reprocher. En quoi? En rien. Ndenge ekomi lisusu lelo. Ekoma lisusu. Ndenge ba audio ekomi kobima lisusu ndenge bazo koluka nuit et jour. J'ai même appris aussi que maman m'a pas ça. Comme na yepe ekomi kobima ba audio pe ekomi kotambola. Tu peux te dire quoi ça rato? Mais si quoi moi je me demande aussi t'as dit. Ba fan bato batala rabiso sur 100% ou ko excuser nga mais il faut na employer terme wana. Ce que j'ai mabé non t'as dit employer il faut na employer ça fait qualification ils leur mabete ba bazoba 90% ils a bazoba nde batala rabiso. Pourquoi tu si ko laisse-moi yo kakasi si ko yo liwa ya ndeko na biso a mwasi que son âme repose en paix bola tsango batu combien dans la place na obenga bango bazoba baza sans position liwa ya ndeko na biso balatisa ngonga elongwenga ekomaki o karashika elongwe karashika comme suma pasa au juste liwa ya ndeko na biso eza na combien de personnes boye beloro bolukaka juste ça. Ça fait trop mal. Sarah supportenga parce que on appelle ça que lumière. J'ai toujours été au milieu du village, bien que je fais des émissions na yo. Je ne prendrai pas votre part. Donc, communauté boya bazo batadi taba mema baobo. Bakena la. Je pense. Ala ni live morolobi ah so tu diga question ni ça. Tika ngana tout na place na Sarah. Zana c'est la question nga. Mais Sarah, j'apprends aussi yo pose la qui chinoise. Ah bon? Ce qu'il est là, s'il faut qu'on arrête. Bandouana ya batouana nyonso. Excusez-moi, je vous avais dit que na kotaka sou makambo te mais so na posant une question parce que na tourna ka ba émission awana Sarah. Er tozo yo ka ba rumeur, ba nungu na réseaux sociaux, nous sommes obligés de poser ba question wana a potozo ka ba lumière parce que communauté na biso oyo mabe peneza. Mais na cause appel qu'on répond. Pour la pas pardon. Na tika yo ozo répondre. Ozo tu na question mususu tika na répondre. Tu ona ba question no ekima na mutu. Tika na répondre parce que ezongi na mutu. Net ita mba ola ita ma pas liwa ya ndeko na biso mwasi pourquoi parce que pour ma pas atan bazaka oswana ma pas finga kai. Tant bazo oswana ma pas za côté la banane. Bana wana Maroc. Ma pas ça sera la kelaka ndeko mwasi mabe ezaki na chaîne à bata Maroc. Elle soutenait bato à Maroc, ce n'était pas pour Sarah. Vous comprenez? Donc et puis ce qui ma pas ça comment na niveau wana ezaka parce que ndeko mwasi atindaka bato bakendo filmer place bata Maroc ba vandaka ba beta bango atindela bango bato yango ba koma atina ba point wana. Ce qui maloba ma pas c'est za mabe. Combien de personnes basara ba live na émission et bembe na okufa place oza. Eza olakela mutu liwat. Boso mutu alobi na nga bongo siko so likambo ekomeli nga na lobageza mutu wana. Bafinga batu. Ah biso tout même na ba commentaire e bembe no kufa na émission e bemba mama no kufa. Non, olakela pe mutu liwa. Wana bomoni yango te. Hein? Wana vraiment bomoni yango te au juste vous cherchez quoi? Famille ande kwa mwasi bango moko kutu batika ndeko na bango akende en paix. Bango moko bazwaka soin ya bana onde kwa tiki. Ba youtuber nyonso na ba chroniqueur na ba fan mutu tazwaka charge ya bana ya ndeko na biso ya mwasi o akufatika. Batu bazwaka charge wana eza famille na ye. Sko famille na bango moko ba regreta ndeko na bango ti lelo me bino bozakaka ya bomaki ye. Bato bazaki mieux placé ya okangisa na bato bango ba suspecta ki eza famille, n'est-ce pas? Oeza kokotsa ba vie na komba mowe. Pourquoi? Ata respect ba mobwaka na ngote poani. Nzala ngo abino bo vivara na YouTube ka bo luka misala bo sala.
il faut chercher quelque chose. Parce que ceux qui sont na YouTube, il faut faire le business. Naza na mission formation na sala bolanda na culture qui l'aura bolinganga te bo mélanger parce que ceux qui sont YouTube pamba c'est très grave. Donc mutu mo azo sa matière na komba mutu akufa etikala pota na ba famille abatu. Je le ferai jamais. Même si c'était mon ennemi, je le ferai jamais. Mais c'est très grave à être dit. Pour des awana oyebi soki mutakufi bayebi sarabiso même tolongola ba photo na ye ba trace na ye nyonso pour que mémoire abaneza na kimia ba meka obosa na mama na bango sko bana wana donc nde baza na bango bata ba ngba bosa na mama bango YouTube azongisela bango mama bango ata yo moko tadi. Mais franchement Sarah na complété yo. Donc mutu penza nous devons faire bongo na YouTube ya to finga na kasikaka to finga na biso. Donc bino bozwa ka mutu bocha na ba miniature botanga kombone bolobela sur ye na landi film rolobe oloba azaki star ata kufi photo lobela e. Ce sont des sorcières au bako bimisa kombo ndengwana. Azaki star ten de onabiso moi azaki star ten azaki femme business asara business. Ayaki neka komi koti sana sentiment na loyenge na ba YouTube parce que azao sa business azaki moi si a business. Azaki basé dans l'immobilier. On se comprend tadi. Sikoyo kolobake tongo midi pokwa bana moko boye bakufeli mama bango batikala ba orpheline. Allez réseaux sociaux et donc ça maman bango anytime na ba miniature anytime na ba sujet anytime na pota wana bozo tumbo la famille à batu mais so za na posa matière pour démarrer ba caméra to finga na kaka donc pona mpasi pona koluka mbongo na YouTube ata siko bango balelaka ndeko wana mwasi bango batu balelaka babimisa balarme de crocodile balela kufie bona on dirait barotika la kosunga bana na ye barotika la kosunga famille na ye si réellement bozako linga ye bozako respecter mémoire na ye bonga bochai na ba miniature te vraiment bonga bolobela sujet na ye pour na respect voilà pourquoi natanga ata kombo na ye pour na respect ya bana neta msuba ko kuta na émission nanga ba comprendre te ba yoka na olobela ndeko wana mwasi. Ça fait trop mal. Donc biso bandeko na biso beaucoup mon sala na ba mbongo na ba buzz. Mais ngap na so na zaki ye ngabongo pe yaki na kufi na obimela bino. Wallahi otangi kombo na ngochenga na miniature donc bimelo. Boza na bino même ata na souci, même ata na passe na motema te pour penser que cette famille basala ka netike ezaba ngo. Asala ka netike mama ne akufa sikoyo to chele mama ne wana na ba miniature. Nana nenga malamu, nana nenga mabe, to bandi sujet aliwa ya mama na ye. S'il vous plaît, nous devons arrêter avec ça. Tout ça la pe mosala on ndenga bien. Et puis tant bala ta batu baliwa batu. Bo pesa batu ba pouvoir ya oboma batu. Hein? So bo pesa batu ba pouvoir ya oboma batu. Keneti ngana na pouvoir ya oboma mutu. Ndeko na mwasi malgré mabe na ye assistant na prison. OK. Ma belle a malgré ça na balance les eaux pesées. Même oui azara suna mabete. Assistant na prison. OK. Aidanga na mwa ba makambo ebele pe. Na cause la ingratitude. Est-ce que so qui pe nazara na kindoki? Est-ce que yaza cible ya batonga to bazaki na liste funa sa mabe? Moto a violent ngaza envie azotambola na âge à 6 ans. Il est en vie. Est-ce que batuana baza envie kutu ba otambola na lukila bango liwate bonka moto asunga ngai oyebi na tanga pasi etadi monde naza boye mutoko kabela nga $10 et ça ngelo te mais so inazo kemba na place à pasi okabeli ngata $1. OK ya lo opesinga ba million hein tadi na mela ba mai na prison na liablo na prison mabango ya sala inga ya makasi zakini ya mafinga ha ngape na finga rabatu bo mema ba charge na bino soki boza na matière bo luka ba matière bo fingana ngakutu na ngandoki bongo bino ba santu batu bolela e bo pesi ata respecter juste ça ya mona tuna ki question si tozongi moi sima yo pose ali parmi ba chinoise
Je n'ai jamais été S'il vous chinoise. plaît, Sarah, s'il vous plaît, s'il faut qu'on arrête tout le monde. Yope okozala parmi bato o bakocha maboko. Je n'ai jamais été chihuahua. Mais tu as eu quand même à collaborer na maîtresse. Je n'ai jamais collaboré avec elle. Azata na voice nanga mota obimisa o to banda osola na. Non, mais même sur le plan professionnel, vous avez eu à collaborer. On ne collaborait pas. Tant que na banda soutenir ye to banda osola te. Donc ndenge ka yo soutenir ka bato nyonso so problème. On se parlait pas. Na réseaux sociaux. Au moins il sera zaki mutu to osola. Mon net Gloria. To zata na ba voice. A Gloria boni mwana to zata atana ba voice. Ya yezati. OK. Merci Sarah. Une dernière question pour toi Kabwana. C'est une émission, comprenez, si on appelle ça Kimwinda, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, vous avez compris. Ma matière ni tous autres traités dans l'émission. Bon, Panyanit. Ndenge Bobo Sangana qui pour combattre les antivaleurs, entre autres, et ça les à la Chine. J'avais bien dit. On ne combat pas les antivaleurs par les antivaleurs. Combat ya bien, ils ont une procédure, soy mutafingio, to sala o mabo monike simbite, ok na justice, ne Olga Kendaki, ndenge mama Kongo Kendaki. Mais yakoyaka, excuse-le, na ena fingi, lobi na ena fingi po ya fingaki. OK. Ça sert à rien, ça ba banalité. Déjà, Koloba Kebo Panyani, là ce n'est pas moi parce que on partageait même idée, mais nous avons quantité. Moi j'étais mise à part dans ma kamnanga. Bango pe bazaki mise à part dans ma kamna bango. Ba Panzani hein. Nalaki na besoin na yebe pa na yebe na tout na solo ko non, moi je sais pas, je sais pas. Na yebite so ba Panzani, na yebite. Voilà. Merci Sarah. Un dernier mot pour toi Kabona. C'est bon. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bon délivre derrière la caméra. Bino ba yebozu li baku ya kolanda émission. Mais basala les kambo. La décision. OK. Na question moko. Ya otuna ba fan o ba komantaka. OK. Karashika sala binoni. Mais tu n'as pas vu des émissions, on a dit que kana surtout na question. Karashika sala bino nini. Yo okombi okote la Karine. Te eza question non, eza question. Ya bazong sa triangle na triangle. Eza question ba fan o bo komantaka ba youtuber ti parce que Gloria Lokwanga a victime asala ngo avec cause. OK. Siko mama Kongo pas a victime atindara ba beta a osala ngo avec cause. Ba fan siko yo bino bo sala ngo pona nini. Ya ka question. Nga na clasha ina mama nae avec cause. Sarah. Siko ba fan na ba commentaire. Oui, t'as dit ba fan na ba commentaire. Bozo reprocher Karashika nani. To ça la émission moko sur ça. T'as dit okaba reprocher nani. Asala bangoni. Tunanga siko poani na lobi bongo. Poani na lobi bongo. Baza batu moko. Soko amayele te otiki ba fano batala biso ba gérer yo. Ba obebisa ona ba relation na batu tout. C'est-à-dire et puis bako balukelo ka ba fana na bangwana ba yokumiso. Lobi ka bango su ba fana na ba baluke pe na bango yo. Lobi na tali batu ba oloba ke mura na zaki innocente mura finga batu. Monika ba même fan wana baza côté la mura. Ka bango pe ba okoma mura na nda finga mabe. Ah bon? C'est quel genre de personne? Vous combattez Karashika, vous les fans, sur base de quoi? Ngana na ba cause na ba preuve. Gloria également, Mama Kongo aussi. Bino siko bozo combattre na cause nini? Po boza ba vérité. Ba ça ba vérité? Il y a des choses ici. Yoka batulobi. Karashika kuta zarane na motema mabete. Mais Karashika za motema mabete, pourquoi vous soutenez Mama Kongo kasi pas combattre Karashika? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Nga kala mingi te na banosa ba émission na nga tout commentaire bloqué, privilégié na ba meilleur fan. Tout le monde va pas commenter sur ma chaîne.
Ok. C'est très grave, Tadi. Vous gagnez quoi? Et puis, des bazawana. Baza prête. Yao kangelo na ebisio lelo. Kanga ngwe. Ka bafani wana babalukela soupe mama Congo. Kanga data lelo. Baza sans position. Bakepa mama Sylvie ba no finga mama Congo. Aza moté mama B. Keto ya ba view. C'est compliqué. Vous cherchez quoi? Merci Sarah. Na vie pour ça les locaux faut yebe loko lingo sala ezana. Na soubassement. Na soubassement. Olingi karashika te. Olingi karinta sala yo nini yo muto ana commentaire. Parce que position ezo ebana te. Koto yo ofingi suba ozomi la kisa oza anti karashika. So yo ke côté mususu okomi pour karashika. Ozongi kota ba anti au juste. Moi mutu passe hein t'as dit. Donc il y a wala za oloba. Mabeza. Il y a wala za oloba. Ba combattre anti-valeur na anti-valeur te. Ce que vous allez se sentir que ne quoi na sala o mabe. Boluka ba procédure ezali botuta na mbunzu na justice busila so epe muta juger kaya o clasher a clasher yene tinga na clasher avec cause na clasher ke pona se pesa ba fan na ba commande ba fan ba meilleur fan te po ba meilleur fan na ba kota buzo bote ba commentaire na ba page ba tuté ba finga ba te me ba fan kaka tuku o bolinga ba matière nga soki na o clasher karashika na clasher pona sepe sa binote pona ebi binote na sala ngo pona venger ou asalanga et so pe na bina changer à vie na tout nos permission à mon douter je vais le faire rapidement parce que c'est moi qui commande donc na clasher karashika pona sepe sa binote so boya rotala nga pona bongo fu bokende. Merci Sarah. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi. Mokoko na linga kikoloba ezakaka. Nous devons respecter le mort. Le respect, s'il vous plaît. Même à ta pour la famille Oyo et Tikala, même à ta pour ses enfants. De respecter, s'il vous plaît. Et puis, la communauté congolaise. Bozo na mi sou mende tu bozo mon. Okufi na epe tadi. Est-ce que ebike ndeto tambola rabo muta ebi mukoli wezo ebanite. Nzambe ga ebi. Donc muto akufi ne muto azo sala muninga bongo yepe azana liwa tambola na mukoli wezo epe to ebite. Mais yepa aussi birango kaka. Isa problème bomi na epe okufa nepe. Voilà. Toi na mi sou mende tu to monate, toi na conscience mende ti tozo comprendre te. Makamonini et Zokoleka dans les réseaux sociaux. Vous devez faire très attention. Il faut avoir esprit à discernement pour comprendre ce qui se passe dans les réseaux sociaux, surtout dans la communauté Nabiso. Excusez-moi. Bandeko Nabiso est belé à poto. Batalo yenge. Bandeko Nabiso est belé à poto. Il faut comme ça. Voilà ba comme mama Congo. Comme ça karashika, comme ça mboli na tina suka. Mboli na sala onini mais lobi ba chitala ka bango baba komisa mboli na tina suka lobi ba changer sujet ba komi organe ba komo lukaliwa ya ndeko na biso mwasi akufa. Vous devez faire très attention. Bandeko na biso poto bomiko tisi na ba sentiment ebele. Sortez na kati ya sentiment na ça va vous aider. Siko de ba luka la butula la rapeza boya ya. Siko so bozui kasi moto abomai après bosa ndeni. Ah ça prison. Justice, il y a Congo et Kangaye à ça la prison. Surtout ceux qui justice, ceux qui montent dans la preuve. Voilà. Donc abonia. Tokutani balasima lobi okoleka lelo bon des livres. Merci. I'm walking. Pardon? I'm walking. Mais na tokomi na page wana te Sarah. Page ya nzala na tokomi. Yo zana na page ni. Nazal na good morning. How are you? I'm fine. Yes. No, me I know good morning. Yo olekisi déjà place wana donc. Me no I good morning. English for 2022 no good morning. Is quoi? Hi. Hi. Yes. Yes. Hi. Yes. Voilà. Merci. You understand? Sarah. Oyebi ke loko yo nalingaka yango te Sarah. Mais osala na nkoto ndenge nini? Nalingaka yango te pona monaka. Pourquoi? In my dictionary you understand? Mais obaki lisu Sarah. Obaki si lisu. You understand? Aïe. Oyo bepsa mission kabo you understand na do obenga nga naza yuma ya
yo lobi you are ngai nde yuma ngai yuma ponga no You sala understand? mais ozobe ngai yuma pour intention ni pour intérêt ni Mais t'as dit franchement yo tala banda lelo anglais nanga kotanga suite. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Ah. Ngai yuma. You understand? You understand? Yuma yo oyo kakate me do oyo otuna. You understand? Kasi ngai yuma nde yango na yo kakate. Mais ce que tu dis you nde yuma you vient du mot yuma. You viens du mot yuma. Anglais ngo c'est que totika na biso Sarah. T'as dit autant que anglais ndambuté na classe. Non. You understand donc ngai yuma. Ah. Pardon, maman bijou qui t'a dit bon ben t'as dit bon expliquer. You tuberculose. Non, Amzala. Oh. Comment vous I'm walking. I'm walking, yeah. I'm walking. No. I'm walking away. I walking. You are walking away. I walking away. Is troubles in my life. Is trouble in my life. Is trouble. Merci beaucoup. You are walking away. You are walking away. Take it. Hmm? Take it. Take it. Équita bien. Take it. You are walking away. You are taking bien. You are walking away. You are walking away. From the trouble. The trouble is my life. My life. Yes. You understand? Te Sarah to bande émission pour te rober bana pamba. Nga zaka yuma te. To continuer émission. Un grand merci à maman Yvette Mbangu, anniversaire de Jésus Lobby le 8. Maman Yvette Mbangu, anniversaire de ma meilleure fan. Tiens comme la bonne. Donc anniversaire de Lobby. Audio en direct. Donc audio en direct. Bino nyonso bandeko nyonso bo. Bonjour président Bébé, bonjour la présidente maman Nathalie, vous êtes en direct sur Sarah Tola TV na yo tikela bino audio lobby anniversaire nanga. Non ça là. Ba cadeau nazo zela papa EZMK, mais cadeau, c'est la Kikela Rose Bonga. Edwige Kala, la Pamela Kabeya, Eliezer. Nous sommes en direct, Sarah. Est-ce que tu comprends que nous sommes en direct là? Nansusu. Angelos Karouane. Jenny Bête Industrielle. Tata Po. Jenny Bête Industrielle. Anniversaire nanga lobby Fatou Dukanti. Makia la Kumba. Oza Masamba. Sol Mbemba. Na Isusu na Bosani. Oza peine fan modo bono ko mingi boye. Eliezer Kandana. Aimé Mitai, soki Aimé Mitai. Akomela yo pedo mingi boye. Namona ouais a commentateur. Debo Bouchab. Bon pesa cadeau. Mais Sarah. Lobby anniversaire nanga. Non, c'est la bosanga. Voilà, merci beaucoup. Maman Nathalie, maman Nana Moussibou. Tout ça kandi tout ça là. Maman Nathalie Nana Moussibou. Merci beaucoup. Yo yebi. Nalobi maman Nathalie Nana. Etalio. Nde makamuni nalobi. Mais la batunyon so boaki wana tala muto pesa cadeau et l'équipe a cadeau batunyon so. Maman ma passa grande sœur ya Saratola au boaka qui était. Au moningai na repêché mère na joué loin. Voilà. You understand? You understand? You walking away is the statue.